Mbota na bino bandeko babolingo ngai wa bino mama Justine na ye lisusu lelo pona kopesa bino sango oyo nazali nango vraiment po te bozala édifié. Na pesi pe bino longonya lokola mbula ya sika ebandi tika te tata Nzambe apesa biso makasi po to continue etumba oyo ya libération ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo yo na yeli bino bandeko na ngai pona kopesa bino eyano pona to éviter intoxication oyo ta mususu ekimisaka mayele ya discernement. Na yeli bino pona kopesa droit de suite na émission moko oyo bozangaki te kolanda to koyoka sambo na mikolo eleki baposo yo mibale eleki oyo ke journaliste moko ya mboka Congo TV abimisaki maloba moko pona koloba ke voilà ndako ya président Joseph Kasavu baza koteka yango mutu moko akokoteka yango te aza kopesa penza injonction moko boye pe aza kopesa interpellation comme quoi eza lokola koyiba donc koloba pe ke baoyo basali acte mafieux wana ils doivent absolument se rétablir parce que makambo wana mutu moko akokondima ngo te. Alors nakamwe mingi koyoka ke journaliste ya génération ya lelo aya na ba sujet ndenge wana alors kayebi likambo te ndenge nini situation ezali. Et ngai na tour na nga lelo na ye non pas pona ko entretenir polémique mais parce que nazali pe koloba pona ba koko nyonso Kasavubu atiki bazali na poto puisque journaliste wana azangaki te kotia elembo bato oyo baza na poto bato mibale misato balingi bateka ndako tantôt azoloba bateki c'est-à-dire procès d'intention tantôt balingi bateka donc ye moko ayebi te ndenge nini azali penza konaviguer. Toujours est-il que alobi voilà que ndako ya moki sondi na boma biso nde mutu tokoki ozala responsable pona kobebisa réputation ya président Joseph Kasavu. Alobi ne ba makambo mususu par-ci par-là tokoko boya te ko reconnaître que oui Joseph Kasavu ta musu mémoire na ye ezalaka penza net babosani yango mais lelo yo toye pona ko redresser situation. Alors faut koyeba même que Joseph Kasavu akufaki na 1969 atikaki na maboko ya mama na biso mama Hortense acte notarié oyo ezali kokamata kombo ya bana nyonso tu libwa oyo babota na mama na biso et pona succession na ye. Acte notarié wana grand frère na biso Adolphe mutazalaka pe témoin a accompagnaka mama na biso. Notaire oyo asignaka yango na boma kombo na ye François Beya. Il y avait un notaire qui porte le nom de François Beya. Il était assisté de 2 agents de l'ordre judiciaire, M. Michel Benza, na un certain J.M. Miteo. Bango mutu basalaki témoin, il y a acte notarié wana. Alors, acte notarié wana yango mutu il fallait et assurer pérennité, il y a succession, et puis surtout et garantir droit, il y a bana nyonso. Alors, journaliste wana azali koya kokota na ba sujet moko oya yebite. Il fallait au contraire à s'intéresser pour savoir si quoi. Comment expliquer que acte notarié originel oyo mama na biso atikalaka ko signer en présence ya grand frère Adolphe Kasavubu ezala sikoyo contredit to contrefait par un autre acte notarié oyo ya 28 mai 1998 par le notaire de la ville de Kinshasa au nom de M. Roger Mata Kaungu Paul, donc notaire oyo ya ville à Kinshasa en 1998, au lieu à tenir compte ya bayaya mibali oyo bazalaki encore en vie Adolphe na Flavien, non, ba témoin oyo toza komona na document oyo notaire à ville à Kinshasa en 1998 à tenir compte ezali une dame qui s'appelle Mayumakala Nazako Tangawa Mayumakala Ayonkwe avenue Cardinal Malula numéro 7649 et puis monsieur Kiatazabou Paul avenue de la République numéro 12 na commune ya Ngaliema. Comment expliquer que
journaliste wana aya ko incriminer biso, aya ko intoxiquer opinion, alors que il faut d'abord nous expliquer comment se fait-il que acte notarié oyo ya mibale ya 1998 yango ne moto servir ba acteur oyo baza kuna na Congo pote ba banda ko spolier ba bien. Comment expliquer que na Kangu, na Sioni, quartier Sioni, terrain ya succession na biso, Justin Luemba asombaki yango na acte ni, mais ba acte oyo ya notarié ya Lukuta nde yango wana moto servir pote bakende ko spolier succession oyo d'ailleurs ezalaki nano entièrement réglé. Comment expliquer que ba terrain oyo ya Congo ezali na succession ezala liquidé sur la base du faux acte notarié. Donc, lorsqu'on veut incriminer les gens, je pense qu'il faut vraiment se garder parce que justice paie ayebi kokata makam. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Mais c'est que acte notarié originel, oyo maman na biso tikalaki ko signer selon mibeko ya papa na biso, mibeko na ye à testament, ça a été complètement falsifié par un acte notarié oyo ba témoins mibale qui n'ont rien à voir avec la succession, bayaki ko tia elembo pona ko justifier sikoyo bayibaka biso muke muke. Donc bato baza ko yiba, bato baza ko spolier, ezali biso te, ezali kaka kuna na Kinshasa. Donc journaliste wana soki alobi ke bato bazwaki bambongo bazongisa, mais ye pas zongisa mbongo bapesaki ye po ya kosala émission en modèle wana. Donc yango wana alors ngai na ba oyo ya famille bazali positif par rapport à règlement, il y a un dossier nyoso, je suis toujours prête, il y a à témoigner devant la justice parce que les documents originaux, tozali na yango. Et puis les témoins, tozali pe na ba testament na bango, ponako pesa ndingisa que voilà makambo esengelaki elekabo. To o ese salamaki boy. Donc bisote moto tozali ko koluka ko bebisa héritage au papa na biso atika, mais ba oyo bazali ko yiba biso muke ko falsifier ba kombo ko loba kutu ke non Joseph Kasavu azaki so na bana 9 te mais akomaki na bana 7 ainsi de suite ba o wanande. Alors le journaliste devait au moins s'informer. Soki ayebi nyonso te, mais il fallait au moins lukata ba journaliste o ba yebaki makambo ya deuxième république na oyo ya première république. Il y a quand même encore des journalistes sérieux qui peuvent informer. Hein? Mais au lieu de ça, non, ce sont toujours des journalistes. Oh, bazalaki na bango bana mike. Tant makambo minene zo salama, nde bango wana bazako yela biso na ba dossier oyo bayebi ata continuité. Donc voilà, alors ba oyo bayebi journaliste wana soka zalaka na famille, soka zalaka na bana bokebisa ye. Parce qu'il y en a d'autres qui se sont déjà prêtés à cet exercice. Mais bazape li susute lelo parce que bayebite manipulation oyo bazako tia bango et komema bango sukati wapi. Donc voilà, ngai wabino Justine nazako continuer etumba na kotika pete parce que vocation nzamba pesi biso po na bolamu ya peuple congolais to continuer komema yango mais avec la confiance et l'humilité qui est vraiment requise en la matière. Voilà bandeko nanga natiki bino lelo. Buvanda malamu na bandako na bino nzamba batela bino pe apesa biso mayele po toyeba vraiment kosikola mboka na biso. Merci mingi.